et le roi batata wemba oh ya kacher ozo papa nati kilo le roi papa wemba oh ya musicien ngasko na la ta jeep obi kilo to pe zuzu ema koloto kutana kinaya moteme tungisa oui pe don moko yo mama emboke tu mama papa o fait beaucoup la ta babundo j'étais si on a clic ba mo na ngai ndenge bossé premier abunda kana vina biso edingwe papa na champion makiliba. Vous comprenez? Viens à José de Londres, Sida Bilele, Guilé Samba bien la ta Jeep. C'est que Jeep l'année a comment ma bien parce que yolinga ba comment. José de Londres, tu as besoin de Panama na kinto ala ranaye. Même moral va ndetono se pelana yo, ndetola na de Panama ana lemba. Na sa boulot na sa zaka lokumu na. Vous comprenez? Yemo rutu lelo comment ça li sa ba parents na. Ngana ça pour na salisa na ninga lokumu musique. Bonjour, bonsoir, Nabaignon, Sobalanda Kabiso, ça dépend quand il y a tant d'engue écoutane la bino, bah bonjour Nabino, bonjour Nabana Luanda Nyon surtout, Namboka ya Dona Monica, bah lobby maman sociale, Sandra Source, bah bonjour Nabino, bah Botard Nabino, bah Bondia, bah Bonnoit Nabino, ça dépend quand il y a tant écoutane la bino. Merci Oeza Moulandi Nabino Bolanda Kao Bosepila Kanae ni Nambisi chambre de beauté ah bino moka boyebi bo zape te bo kadase kadesante bo zalaka wana na chaîne Nabino babi chaîne ezaka moko 1J4 Cadence TV yaye moko boss Pati Libondasa balobi achamo pepe papa social mwana yaye moko emene ya King Kester emene ya etc toujours babi aluta continuera ya yo yebi kaka boss nanga maman Sandrine Mbala babi moi ça choco les courtes jambes bien chargées nazanga mon côté boyebi toza kaka nde to mesana ko zala na eli bino sous invité na bino bobenga ki trop boloba ki trop ni na mbisi Guilé Samba zo mona te Guilé Samba zo kanate tozana Guilé Samba mingi pende ya kolobeza te mo kontina ngai godule ah maman Cathy sommet de sommet fille de grâce tozana Guilé Samba bonjour. Bonjour. Guilé Samba to landio penza mwa mulai toye penza tito mona parce que bana poto bazolela yo vraiment makasi ale mwe boutique boya nyongo abaki non ni na mbisi lukela Guilé Samba yo dozaka na kacha matete ale mwe zaka na ba poto na bino ka na diblin na exo boutique na kuna ouais ale mwe na peso mbote to Guilé Samba allemand chef au gouvernement Nkunga chef du clan ya Kiltira PIV. Yo moro yo ki chef du clan ya Kiltira PIV. Mais na minute Guilé Samba oza na Kiltira PIV te ni ne le kaki po boka bona moi ba séparation wana. Hein et comme aussi batu ya on ba vraiment to luka Guilé Samba séparation ya Guilé Samba na vie na yo aze quoi. On vient na ngai na pese bu mbote. Mon aboulé l'oxo chapeau na lunga na bien beauté. Donc il n'a pas si fait beauté. Na le live fort vieux tableau. Mais il bi vendre ça la rate. Non ça boulot non c'est ça le kumu na. Vous comprenez? Yemo rutu lelo comment ça li ça ba parents na. Ngana ça pour na salisa na ninga le kumu musique. C'est ça. Guilé Samba azolo babino mobozo yo kayeba na poto Jojo Mangwisi mitringini bino moboka Guilé oyoki Guilé Samba bi séparation pez arabien parce que waze kwa pe séparation na bon temps asaki musique na parce que lelo pazo ça ba parents na Guilé Samba pe asali musique na parce que ça pe ba parents na za na ba famille aza para français para française. Guilé Samba a nationalité magaza wa ma moi na basi kuna ouais donc il a pesi beaucoup beauté na pesi Christian Vimboté na pesi Mire Malela Mboté donc ils a bon quoi donc il a ça boulot yo pour na lobby pe le kumu na yeka waze kwa ezala
pour moni lelo et comment ba clan na ba clan te comment ça ba boulot nango. Vous comprenez? Batona ba les laté. Non, c'est pas ça bango kaka. Non, c'est pas ça bango kaka. Gile Samba ko sepelisa bino kaka bolela te parce que tozo ya na lisolo mo kitoko lelo vraiment Gile Samba ya na lisolo mo kitoko Gile Samba to koma wana mais na kata culture pays vi Gile Samba sepelisa batu ba ayemba ba Abdul Mukabila Abdul Mukabila na masa no maître chinois o bosa na te ko boaka o boaka ke tango nyonso chinois ya umeli fort ala ka kitoko Babi aoumela na beauté na niveau moko notre solane écoute une appel vidéo aokumba kara se déguiser mais azaka kitoko osala rayon mo fort donc beauté ya gi chinois zo baksa maka gi chinois bambote belé place aux ali bambote vraiment belé Gile Samba to ki oza na studio ozo saka lo kumuka ya waze quoi ou bien ndenge nini to Gile Samba asali orchestre ou bien Gile Samba asali single ou bien ndenge nini donc yonde muto za vraiment bien placé pour na ko expliquer non bien pour nous ça le kumule tu waze quoi faut ça ndeni éviter non parce que yo monde ozo kumisa ka vie nao to éviter oui vie déjà au nazala non waze quoi pour te c'est le kanango wana lobai kaka pona batu ba comprendre que tous un problème te siko ne gila bandi vie na ya musique so batu ba beti déjà na YouTube ba beti Samba Gile Samba TV ba komona ba clip en plus ceux qui nzamba tuti motema no s'abonner o edenga ye vous comprendre pour makamsu ezala ba bina mutatali bo sepeni na clip mais à s'abonner na été bo edenga s'il vous plaît. Bon aider Gile Samba s'il vous plaît à lancer message à VTK un technicien moi na mateta solo Gile Samba moi na matete ye VTK na PC mbote venangaso na se rappeler ando beta bale ambinga boye ambinga boye VTK na mona pe na mikili na mona na mikili na Drancy na mona na Drancy vena pesi mbote trop bino baba vena biso donc parti libonda so bi yo muto songi singa so na face pa ba faire parler ba faire l'antosha matai ba faire Christian Dienda ba noko rigo makengo ba Alain moins ba cartouche katanga bana mwana mai na ngai na pesi bino mbote Jonas Kalambai papi bolo wa elongo poso mandefu pembe donc na pesi no mbote héritier minimbu maître Rai donc Nazana bino maître Rai Seigneur le boko ouais na pesi mbote na Jean-Paul Ngambe privé noko soda c'est ça donc parti coup de chapeau donc tout tingana batu en plus na pesi vie mafioso mbote pourquoi pas Kinda libonne vite VP ton obi de vie mafioso VP couleur c'est la meilleure maté ça c'est là vous comprenez en plus pour votre information temple pas ça à disque oui ici batu ouais bah la net templat tout ça là que mission mon templat vraiment Pati Libondas fondation Pati Libondas NJ4 chaîne abiso ya NJ4 Cadence TV bandimi ba produit templat tempelo vraiment ba ça la single mona Pati Libondas message na opé sabato bo landa bo mona président tempelo akoyemba Pati Libondas pe président ya Edjo Kangenge yepe akoyemba boko mona dans single wana na Gile Samba yo motaka niveau yinde oui c'est qui Libondas oui que faut bolinga pe godé fonda wazala pour oui que to boule ba gotier ce que ton bobeta masolo yo na leli moule chaka que son âme repose en paix oui makamozo beta yo na leli moule chaka na leli nzimbi. Donc en tout cas nzamba sunga likambo esimba po na mona ka mo ba photo na ngana na mona kala esimba Libondas esimba courage ouais plus na timbele ka makamanga minene po blouson au temple beti na fiche te mena moni ba PDG somi da bakoti makambo yo on est ba PDG somi da bakoti ba honorable Nerombungu on comprend deuxième personnalité de la ville. On a bakoti makambo ba Raphaël Kibuka ba Pati Nzuzi na ebité makambo eza minene
Ouais, Guilin Samba to koma, tozo koba penza kana ba question na biso Mama Sandrine Mbala, tozana Guilin Samba, tozo koba kana ba question na biso Esther Rodriguez Boulantulo. Oh ma chérie, hein, tozo koba kaka. Toko koba na maramba studio, toko koba wana mais Guilin Samba, ori ko yebisa biso ko longwa na yo vraiment pas oaser quoi, pour décider vraiment o longwa pas oaser quoi. Bon, toko lo bakaka souvenir ni ya malamu penza oza nango ozwa pembeni ya président na oaser quoi. Bana poto partout bazota la biso. Souvenir ya malamu kutu ko lo bango na kokate po na umeli déjà kuna. Muto umeli sika sika no mona makamba bien. C'est pas pour rien muta umela. Kolongeza na okaka moto muta longo moni séparation hein. Ata lelo zimo anotine na poto ke tanga. Soit keka ko mata avion entre bino moko olela. Vous comprenez pour que mboka mususu et bon oh il y a musique. Il y a musique et ça n'a pas caractère surtout pas fanatique. Vous comprenez? Et ça nous allons pas souvenir belé bien. Kolongwa kandi mte koma lokwa souvenir à ma pas batu. Mais ça n'ongolo au monte. Donc ngana ba souvenir bien. Ya omo ina kwa na vivre bien na longwa mukeboye na laka mukeboye na longwa kuna na nosa 50 pompage. Lelo na commence à 75. Vous comprenez? C'est que dans la quartier de Guilin Samba, c'est que c'est grave, c'est que nous vraiment aux à l'est, hein, aux à l'est parce que aux aéros ça à 50, les locaux ça à 75, c'est que au commis patron à n'dengue na omoko. Kuna avant tout banda ko ça la répétition, on ça ba pompage ba ba soza apte. Yon a la qui c'est que na baki ça les sous conditions physiques. Vous comprenez? Hein, so ba quand c'est que joue au coup dans ce babito ça la pompage avant tout solo là. Ngano ça 75. So ba préparer à 50. Vraiment placer ça koinda Guilin Samba donc Guilin Samba azolo baba vérité Guilin Samba to bimso sous vérité mususu. Est-ce que vous gardez bonne relation na président na yo waze quoi ou bien parce que le les la raison moni musicien lo ngomi ko finga président na kala pour ba imer petambolo babi Guilin Samba kanga mutema mais président na yo wana makamne zaraboya soit kabia mon alora sali fièvre Guilin Samba pardon question est matana mutema mais na okokolo bate mais faut ka na loba pa melomane même so ba olanda Guilin Samba bayoka. Non, ngai naza pena problème na été. Netiko za pena problème na été. Ponga de nature. Depuis nazala kuna nasali 19 ans na 8 mois. Et un jour monté oyo 19 ans et 8 mois. Et un jour monté, et un jour monté na kena ko déranger pour na makambu. Preuve année, mon jour na sala mariage. Na déranger président a chapé le côté. Wow. Donc na ndinga mabete. Et le quoi mune na pesenga o na mone na ko sengele su mbongo te bana mai ba eki ba beti na feti na ngai. Vous comprenez? Tala bole que c'est espoir matete za ningo bino bo kanizate. Yoga si soko otsoki oche biso moko tu ba mfumo matete. O almati boebit o Hitler depuis tongo amokashi shio bino tu bandukidi nani moi c'est un autre qui tourne ma casse sur un Jancy à Londres. En tout cas on a bien la chance à aller quitter Guilin vraiment. Bon comprendre émotion à Guilin Samba leli parce que boza ba leki nae boki pakete bo ana star na bino ba biso ezana ba yemba liboso na bango na ba mashiro wana ba mashiro avokutana na Bernice. Vous comprenez? Yo que si on a Bernice peut que vous ala bongo. Ce qui biso te la c'est une neni ba fifa na quartier. Bon bouzo ba boyko. Yo sono maloba na pesi ko maloba. Vraiment boki pe vie bi Guilin Samba bino mo bokum selinga e. Batizo bonzolo bino tout mbembe bi blonde. Vous comprenez? Bino tout wana. Vous êtes belé. Tozo chité vraiment tozo chité sangani pena boso bo sangani bino boko tinela nga ballon pena bilamba ba pena na chance baka ainsi na keteka mais ya olata ba mashiro toza bataille moko petit na ngai ba plan ba bilamba obike biso to ngolata bilamba ya la cher vous comprenez bino ne bomo na nga chaque jour na obi maka fure na ba clip na ba émission
bino boka nsande nini kai batulu kwa bino mbasala ngoti siko bino mo boko mpoke bo sala te batulu kwa bino bo sala après bolo ba nini vieux abwaka ka biso te hein Brali Manza, Babi Brali Manza, Faloni Manza, vient à Bino Guilin Samba. Yo, to comme il chité vraiment Guilin Samba, studio. Tu as un studio. Ouais. Tu as un moins studio après tu retournes à la question aussi. Et le studio, on a ça là, j'ai joué mon allé dans studio, on a checké vidéo, bah tu vois là, bah il vient dans mon plan. Oh, mais bah il peut pas affréter. Baibi frete po o ezanda kwa nzambe soki yo oza muta milimo mabe caractère no la sama ata vidéo no moko ya mabe ebi mabatu ba loba comprendre dela no salaka ozo comprendre o ezanda kwa nzamba solo mais to ça na studio na ebi sabato balinga Guilin Samba disque ono oyemba makasi po ngamo mutu na oyemba ozo comprendre na bato na lingi ba yemba na ngai moi différence ya les ate ke o no yemba pa vie na ngai azana bagu na ye te oso comprendre po biso na oti go yemba na baninga ngasko ngam no yemba na ba musicien na ngai na ndako nzambe prophète Nkunga na ba disciple na ye to yo ka mwa oyo kaleti nini to yo ka mwa parti bolingo pe bomaka c'est vrai Bipale no mabe, c'est vrai, Mandala, Chana motema, Bolingo na baba mbanda, na bo, Moi guitare beti, Eric na bogo kabolo na moto, c'est vrai, Akalengi na ngayoyo, c'est vrai, Ebo ngala belanga na bato, Kibomana na bo e tangela ngai kombo yo lingi silisata dictionnaire ya bano kaseloko na kosenga Eric Mandala kombo mbandele kikilo na bolingwa weza déjà eza na YouTube oyo kango mususu eza na oyemango Noëmbela Willy Mandala. On a Eric Mandala, après Willy Mandala, titre en 5 doigts. Même famille. Mais ça, tala. Oyebi jou bakona nzete bakona kona mabele. Mais nzete bimisa manga, nzete bimisa avocat. So mabele la ki famille bolobani. Merci. Et sa famille. Vous comprenez? Nzemone ça. Lorikile. Tikaya sakana na litoi la nile tikala tisaka lopete l'index poake bisaka seba mbanda les pouces poandi mabaction na zako sale les majeurs na moko na ebi mosala na kopesa ye au point mona ba kentos majeur e vimbakati yango ndi mtu e daka même na ba judoka musape makasi yango so ezwi choc abeta mouvement bien te Ipman otala bor mo babuna na tumo babuna one show silba no bundana Ipman a feinta ya beta akotsa kaka les majeurs ngamoko na ebi mosala na kopesa ye osala kanga boye poeba na lela yo liboma Willy Mandala Lole mona yo fils de route ya nzela mino nanga Bolingo na sala yo nini ye Oboya kopesa nga bilengi Ata mota zolinga ngai ye moko Suka sena na leli Willy Mandala Na yo na chaki elikia Bebe opesinga mokongo Na la pinda ina la peli bolingo Na kolinga li susuteo Na kolinga li susuteo No boy koloba kombo mais tamsu dokolo Ah, c'est bon, bravo, Guilin Samba. Chakolenga, balobi, le banquier.
Ozo Kagilin Samba. Chaco Taylor. Ah, Babi Taylor. Taylor, les banquiers Balobi. Nakutana na ba banquier ba jeune mais banquier aza crédible lokola yo Chaco Taylor. Talaga yo na ebité au Vimba. Chaco Taylor les banquiers na lo bango na lo bela bandure yanda. Bato ba benke ndure fona gangela bango na lo bela yanda. Mutu na yo. Ozo comprendre Chaco Taylor les banquiers TGV Tozana yo Junior TGV Grand Ouest. Yana kati. Chaque Junior TGV abio bossa nyozo tika. Nani? Yana bino nyonso. Nga kuna solo na ba velo oui mais ba na ba velo pauvre velo que son nom repose à peu ba ve na titi olenga. Wa grafora masa na domi mais l'autre la suna été ba paka pa na pesi bino mbote. Na pesi mbote na grand prêtre Awilo Longomba. Akuta filme na quartier aya na batu me batu basele boulot ka bana ni moko. Vous comprenez le clip à Kwanga. Message nini oko lancer na boss na ngai Pati Libondas alela kini na mbisi video ya Gile Sambe kotite. Message nini oko lancer na Pati Libondas papa social Acha mo pepa fula talata fulini na mbisi naza pembe na vie na nga Gile Samba zo ndima te ke o ezani na mbisi grâce na ye. Danger Pati ni na mbisi na quartier te ba ge nzoto mike. Mais tala lelo pembe na onde ni na mbisi akomi vena mbisi auto imaginaki. Vous comprenez attendez ko imaginer ka mbisi mais ni na lelo vena doki ni na requin. J'ai goûté mbisi ya makasi ce que osaka no bimisi makila na ma leo. De la mission ni na kata presse ko bimisa makila te. Vous comprenez pour liayo yango moye mo bwa bakule mo na tendance nitika alingalia. Mais kombo yo mo mto pesa ngoti. Ah oui batu ba éviter. Komba ni na mbisi uta penda pa Gile Samba. Ba TGV nyonso ba effort ante sa paka kanga mna pesa ba kombo wanati. Ozo comprendre ngam no pesa kombo na quartier. Ozo comprendre ka tempeloni na pesa ki kombo te ale mkolo na ngai. Ale ife na ngai ngana masa papicho. Bono wanga nango. Ozo comprendre ngana masa papicho. Masa na artiste. Ozo comprendre en tout cas bana maitu nazana studio na préparé Pati Libondas ngai yo masana o nakata palais ayembelaki yo bolingo eza pasi mingi bishuka pinga oasis na embelaki yango na palais na embelo susu e bongo ngala lobali susu nini na dekaba kajika na sili kobeba nzo na embelo yango yaya jo pesa nga dejin. Vous comprenez? Nasili kobeba nzoto bidumu kabila juno imba biloko oto na biso ya fona ke no lempi opesanga ba jini moko boya kitoko Pati Libondas lelo komi mvwama na bige mbalo ezasu yango te fona imbelo nzembo ata yo moko yemba na ebisi ni na fona imbelo nzembo na peso numéro na ngai lokolo benga nga soute na bakisi leo numéro na nga. Vous comprenez? 0 81 43 87 163 nana Congo Kinshasa boyebi code na biso 081 43 87 163 naza na Congo Kinshasa na pesi moti na Junior Bouibou les bourgeois yongo moni batu mususu akozala nzoto mike mais aza mobali kitoko akozala mwa munene azapeka mobali kitoko akozala munene azapeka mobali kitoko ezate ke poza kitoko folingo ya mwa munene ozala kitavant tika mutu na ndenge na ya vivaka omoleti ba Junior Bouibou aza munene mais aza mobali kitoko na munene ne. Vous comprenez? Spirou ka masa na biso Spirou magique champion a Nicolas Zongeli box wana ole bela bana maito mikili na pesi be na Willy Kolela mbote petit no Spirou mikolo yo GT. Vous comprenez? Jomu Keba Kolela na Leli Jomu Keba Kolela Gile aleli hérité minimbu bino tuku na bosa na binote ouais na pesi mbote na président ya Sofati ya Kenya ministre Dieng bienvenue Malasa mwana munangai donc azana mutema tro nazoba makambo ebele na Kenya otandi mwana maya obimiselo mbongo yango jouer bisenga makambo ya Sofati na se
pour mon apona yemba nzembo wana na sala nzembo sofati na 4 heures du temps. Mais bato ba yo ko na radio neza. Merci Guilain Samba, bato nyonso boyoki message ya Guilain Samba. Carole Wanda lipasa ya Sandra Sorce. Guilain Samba na biso ya matete yeyo. Pecho badika général babi Guilain Samba alemwe. Guilain Samba leli yo moko yoki kandenga leli. Alemwe quand même. Yo logo sola na bango ngana ko kana sola na bango te noki logo la yo police les a la peine infection hein? Vous comprenez est-ce que yo nous vanya na so na sengo montre na yo pesa ngo mbala moko donc ba mère na biso nde mundu ba pesa ba mère na bango gu ya ko bota mama nikilela vilo ya surtout ki mutu ne bakola na ya azu pays da banina na ba Bernice utuna ba petit na nga mobali branli. De petit moi les tous les négona basi na kitoko na petit mso mukia moi si akoma moi si boye o nani falon manza en tout cas nzambe oui et ça makambo moi ko tobeta masoti ni bono solo ko sokana bambula banini wana bato bamuna ngo yogi na refese yo ozo comprendre moi no makambo ni ça. Guilain Samba programme parce que toko ya lisusu prochaine émission toko kende na studio boko mona nde Guilain Samba zo ko évoluer na studio en tout cas vraiment beaucoup tala et comme aussi là non pour clip un côté déjà na marché o Eric Mandala générique Kalates aussi la opération mitraille vous comprenez pour album ni Maxi single moment eza dans de la sagesse vous comprenez ndem Eric Mandala eza des comptes Minasa ya maele. Suka. Boto ke suka. Yangona. Doki. Yangona. Doki. Yangomoni nzembo liboso ebimi déjà ozole kana ba écran des comptes final ya Eric Mandala. Ya boss. Générique pe bima Kalaté pour générique wana na bini. Non là ta Jeep. Tonzo sili ça déjà Guilain Samba tokoki ko telema. Ouais. Non là ta Jeep. Na générique. Mama. Te tata kaka me le roi batata wemba o ya kacher ozo pona ti kilo le roi papa wemba o ya musicien ngasko na la ta Jeep obi kilo to pe zuzu ema koloto kutana kinayo moteme tungisa ki oui pero don mokayo mama emboke tu mama ba pero de fait beaucoup la ta bagondo j'étais siko na clip ba mo na ngai ndenge bossé premier abunda kana vina biso edingo papa na champion makiliba. Vous comprenez? Viens à José de Londres, Sida Bilele, Guilain Samba bien la ta Jeep. C'est que Jeep anez a coma ma bien parce que yolinga ba coma. José de Londres, tu as l'habitude de Panama na kinto à la ranaï, même moral va nde tono se pelanayo, nde to la rana de Panama, ana lemba. Avant ana lemba na fongolio. Vous comprenez? Donc il n'a pas si avant là, général Kalou Jaza chef à base. Ici kana ba no fomba ba la rana na ba clari baba di pe ba ya kana na ba mate masinga ba tonto baba di ba ya kana. Ouais, Guilain Samba mot de la fin parce que tu chité vraiment na suka émission na biso to commis vraiment na suka mot de la fin na yo na message vraiment exact mot de la fin na ngezana no pati libonda so ibne na nyokola bino na bale yo takinda o ya na terrain ajana o ya mana ba équipe ngufu ngana obeta na équipe ya Dédé anoza le point kangama na ba templa oui makam na ndo sala bino vous comprenez bino bonoza na ba masonani kapombo vous comprenez mais boyi makam na ndo sala bino lelo gila na studio vous comprenez na sala lelo na bino o boyo ka déjà na ba réseaux sociaux ndembo des comptes final wana déjà ça makam nango na continuer ba boulot musu na studio oazana posa ngai Guilain na sola na ye ndeba sola na ba mission mususu na makamba disque 081 43 87 163 ozinga moko wana po komela tina ba WhatsApp okomela ngai donc numéro yango wana o eleki tu o solisa biso na bango na pesi mbote na Chabon na pesi mbote na pesi mbote na Junior Kilabax binotu ba Dodo Vemba batu nanga yuwa batu zala trop na base o pesi Jim Sangoan
opesi ba bisou na mama te to moni alliance pende vandi na bandaki na bango tango lobai nationalité na bandaki na bango na tanga ikomba palais bana marcade mama to pesi ombote mama Mireille Malela ba bisou ba gros bisou à toi na bana Christian vie bébé Christian ballon awa OK nango tizando bino bo encadrer kande nzela Azu Pati Junior na Acha mon pépé ballon awa obike tongo tanga Acha na ozonga na Acha makoko te Acha mon pépé bébé Pati Junior Acha faut que na jipo non c'est la clip hein vous comprenez message à Pati le grand moutonné jipo non c'est la clip lokola ya papa wemba bossé premier c'est ça vous comprenez donc c'est ça. Merci toyebi ke bolanda ki biso ebele vraiment mais mbisi kaka ba gros bisous na bino batu nyonso bolanda ki biso ba bisous balobi les amis de avocats fille de grâce dimanche vraiment azana action moko ko sala taka mama motema mama Sandrine Mbala yo moko zo mona banande bazo sa musala derrière la caméra tozaki na caméraman à Bogart, caméraman à Swag, balobi Junior TGV, hein, artiste complet. Botala ki bilo na eti bilo kwezo kota azapeka ko lancer appel na ONG Pati Fondation Pati Libondasa bosunga ye koko tuzaiko balobi binonde makamba bi staff nyonso alimete o ba yambi Guilain Samba o ba simbi Guilain Samba ba gros bisous na bino nyonso tout place boza prochainement toko yambela bino chanteur de charme bino moko Adèle de charme azalaki pe Abel de charme azaki pembe na papa chéri Sulutani to pesi vraiment bambote belé papa chéri toko yamba ye pe aza asa ma papu na na ndenge na ye bo pesa ba onka chance bo fula ba onka ka e kozala bien bo zape te bo zalaka wana na chaîne na bino na site na bino o pendele e yambela kabino makamba kitoko ça maramto NJ4 Cadence TV.